mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Bote mingi na bino bande ko balandi ya vuva mu television etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi. Totondi bino botondi bino ba bopesa kabiso tango pengunga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo na nzela ya chaîne na bino vuva mu television oyo ekoyaka okati mabota na bino na émission ye mokolo mwa lelo na tina ya kotangisa bino na tina ya kolimbolelaka bino wanaka na biso baindo lolenge yango ezalelaka na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo bino ba bozali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo to bongo na libanda to tombeli bino penza boye bolamu na émission pe bolandi malamu esengi to yeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwantsona tukumi bale na misato na sanza ya motoba na bopemi ya motoba mobu monkama na tukumi misato na mibale na eliko na biso ya mibale oyo ezali bongo eliko ya pianzu kwa na bongo manaka na biso baindo soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo vendredi le 5 mars 2021 tolobaka tobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bososoli ya malonga ekokaka bongo kozala na lolenge manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka ya bapaya ezali lokola tozali na ino kati ya eliko ya transition kasi émission na biso mokolo mwa lelo ekosukaka wana te se na kopesaka bino manaka ya mokolo ekomaka na esika oyo tokotombelaka bongo bandeko na biso babotami bongo mokolo mwa lelo bambotama elamu na bisika bozali na boyike bino banso tombeli bino bambotama elamu kimia mfumu kimbangu ya tata mokeli ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na tina ete bokokisa mai oyo bosile koyana yango na kati ya mokili kasi tokei kotombela lisusu bongo mbotama elamu epai ya bamapasa na biso ya ntimba na ya nzuzi kuna libota mayunga ya ntimba ngonga ya nzuzi ngonga bango basili kobota na bongo mokolo mwa lelo totombe na bino bambotama elamu tokoyembela bino soki tosilisa toye kelele mama mapasa tokembela elongo na bino penza bambotama ya mokolo mwa lelo tombela lisusu mbotama elamu epai ya bebe na biso bebe Landu Kimbangu Nkusu Ntiambo bisika bazali bebe totombeli bino bambotama elamu wana mbasi ya nengwa yala elongo na tata Fundu Lungwani bambotama elamu na bino sima na biso kolongwawa tozoya komela kolia kosepela mbotama ya bebe na biso kasi lokola mungu koyemba ezali te totike sika na bandeko na biso ya régie batiela biso loyembo oyo tosepelaka bambotama ya bandeko na biso tosepela mbotama elamu matondo mingi bandeko balandi vuva mu television wana tuuti bonko kembela lisusu pona bandeko na biso babotami bongo mokolo mwa lelo to bakisela bango biyeki to bakisela bango mapamboli po ete bakokisa mai o basila koyena yango na kati ya mokili kasi pona bino bai oyo bokomeli biso te to pe bozali na posa bokomela biso bobenga kaka na numero ezali wana tokosepela pona bino promotion moko ezali pona sanza na biso ya babikisi tokotaki na sanza ya babikisi ezali sanza oyo ya esengo ndena ba banso basepeli tolekisa manaka na bango na kati ya vuva mu television kotombela bino bambotama tokitisi prix ba aussi bolekaki déjà bolekaki eza problème te kasi ba obo tikali boya ebele to bengisi bino to sepela elongo na bino oyo prix ekomi na motuye ya koto mitano to be bongo 5000 francs kaka pona sanza ya babikisi pe ba bosepeli bongo kosalela mokonzi video ya kotombela bango bambotama elamu boleka na nzela ya siège ya
chaîne Vova Mon Télévision ici ka bokokuta na bongo na bakambi Vova Mon Télévision bakoyebisa bino ndenge nini bokosala po toni na sanza ya mobikisi na biso esengi to sepelaka tango nyonso ya to bengisi bino boya penza ebele. Matono mingi bande ko bana na Vova Mon Télévision émission na biso ekomi ko benda suka kasi bo mo mesanto yebi ete yambo biso na bino ko kabwana totala ka lisusu kuna na régie totala élément nini oyo balengeli pona biso lokola vidéo du jour ya mokolo mwalelo tolanda vidéo ona bokebi biso na mitokutani na sima na yango tolanda lokola la bayido tukisaki bomoto na bizaleli ya biso yakosekaki mokolo ya likwasa ya misato na mobuko to yoko kama monde na tukupe na zambo obikisi na biso apona Mobu 2021, mobu ya centenaire ya bilaka ya Mfumukimbangu. Oyo pe babotama le 9 mars. Nzoka nde Mfumukimbangu alakaka biso motangisi. Oyo bango pe babotama kaka na mois de mars, le 11 mars. Fumukusu Kiambu nzala mpanda nangola mesongi ya nzila. Bango babotama le 11 mars na yango na bino banso bolingi kotombela bango bambotama elamu bambutukulu ya mbote na mokonzi pokoki kotinda ba video na bino na ba numéro oyo eza affiché na se ya ba etando na bino numéro ya Vova Mon Télévision botindi ba video na bino botindi pe lisusu na ba texte ba message na bino oyo ekoleka na bande passante ya Vova Mon Télévision pona kotombela mokonzi bambutukulu ya mbote bambotama elamu babine mabundu kaka te mta kotombela mokonzi motama elamu mokolo yango occasion opportunité epesameli bino po ete botombela bango bambutukulu ya mbote yebisaka bino ntango nyonso botikalaka branché na chaîne ya bino Vova Mon Télévision mpona nzela na yango nde ekolakisa bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba totondi bino botondi bino bopesaki biso ntango na bino ya kolanda émission mokolo mwa lelo po nini te totoza lisusu bongo botondi na équipe technique mobimba ya Vova Mon Télévision basungaki biso toleka penza kitoko liboso ya bandako kwa tozalaki bongo na tata basanga na nsima elongo bongo na tata Nzabi po na nini te totoza na bongo botondi lisusu na baasistaki biso po émission koleka malamu kwa tozonti matondo mingi na notre bipro tata Kankonda Mbui bisika bozali matondo mingi na bino elongo na bandeko banso bakompagnaki biso na émission mokolo mwalelo kimia Mfumukimbangu kimia tata Mokeli ekwa koyingela lisusu kati ya mabota na bino tokutani na mbala ya simu so na elamu na koma Mfumukimbangu ebele bayebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite